salé fort, beaucoup de réjouissance charnelle, salé fort, beaucoup de réjouissance satanique, réjouissance satanique, et ça passe. Mais bah, il y a des châtiments, ça, dans autres, dans molimo, et que ça a châtié. Quand vous réjouissez selon la chair, vous n'aurez pas gain de cause, aux bénédiction, aux passe. Yo moko karate, molongo mobimba ba sibir. Amel Bota. Formation de Rabino quand le Seigneur le formait. Quand comme dans la période, a éloigné Moïnios, a éloigné Bilamba, a éloigné Bilo Arolier, j'allais a éloigné Seigneurs. De on a bien vendu dans la chambre. Bandiga ba ko toke na porte libanda, okobimate. Wende yo ulate a coupé. Nabinjamba albina vanda kandengwan. Mebiso toke ko sakale yo yete. Abibi lo bokende. Ngara zana tatala sora nan kolo nangai. Qui a répondu ses amis comme cela? Donc ninga basiba yo ko lad. Parce que bilamba sika bo préparer mi pe ba préparer bilamba sika. Bosombia. Amel Bota. Il y a même dans la Sainte-Seine, Bilamba Sika. Et ça, Sainte-Seine, il y a un marché mondial charnel. C'est bon comme ça, marché mondial charnel. Vous n'aurez pas totalement la meilleure bénédiction du vin. Bon, c'est la bénédiction charnelle. Pour transformer Sainte-Seine dans la valeur charnelle. Bossi m'a toujours Sainte-Seine. La valeur céleste, zam na bomo ya ko accompagner bino. Ya wana mingi bayaga même la Sainte-Seine, fa bomba mogo ko lia tonda. Amela peu vin vers mon bimba. Mais vous serez malheureux. Tuyé to sepele mi la Sainte-Seine. Mo sepele sinzambete. O sepele si Satan. En plus, au sali réjouissance lui balai. Na charnel, na démoniaque. Bokabola réjouissance, oya bino etika la kaka ya. Parce que boki, on kola ma bomba qui a bongi ça que uniquement rien que pour na ba pona minaye. Est-ce que bomoni angoten? Message ma bomoni awa. Nana mona o quelque part. Nana yo kango quelque part. Amen. Makamuni a valeur bomonio bomonanante. Voilà misala tata mona sam. En fait, liloba au bondimen. Et ça terre à terre bien sa valeur. Et ça malamo bien yamabe. Et ça valoir et ça la bien et vandana ora. Amen. Peut-être va jeune frère ba omona bolamo alo baté mbongo zemona ate. Bazo beta loterie bazo zoate. Pamiki bayo loba. To beti loterie atatang misat mobmana zoate. Valer zate. Musura beti pari foot azo zoate. Do ti bayaka na kita zo santite me kita ngo barbike église ngo zana valer et puis ça me loterie foutu. Pari foot et le côté. Bata pemi pe batondiao. Musuba ya odo retard poti ala ko beta pemi. Ayembe lelo pemi est réussi pour na réussir rien. Dotia ya kawa dimanche a réussi ki te na kanda na beta ki pemi na joa ki te. Église ya ki pona pemi te. Église ya ki pona pari foot te. E ya ki son kola moni ayoke luma walinga sunga yonda atio yo mwa. Ndamwa muke ya mingi te tana pasi ya ban Israël na Égypte. Bah, Égyptiens, bah, se réjouir, réjouissance égyptienne. Mais ban Israël, peuple de Dieu, n'a pas. Peuple de Dieu, ce période où on n'a pas ce paix là. Ce période où on a eu la poche ce paix là. Ce période où yo, batinga bazar, que s'éloigner na yo ce paix là. Bazar baninga charnel ba ko ruiner molimo na yo. Ah, Melibota. Les amis à qui vous devez approcher, amis au besoin partager, partager,
o baomema na bar te, o bazomema na zande mpo bosomba bilamba te. C'est le moment où on a tel véritable croyant. Bao balati ya sika mais entre ta banyama makila banyama zo sopana. Automatiquement bandimi ya iloba foba ça toujours na mawana motema mais en dedans réjouissance céleste parce que bao tala baninga bibwele zo mona passe. Et tant tata zo sepela na comportement na bino wana bénédiction moko impossible. Quand votre frère ne se réjouissait pas dans la fête tout du monde, il ne se réjouissait jamais. Amega uta la fête à Bissambeli, pour ne kokota na ba église, na ba période vina boyebi da ba grande fête boyebi, que se sacrifier au Canada 20 km à pied pour ne sambela à côté de boire. Yawa yebisi yemoko pa yebisi kolo nanga. Ah wangana kadi sinai ko sambela or kana moni on dirait. Alors, koya watina nine, mieux vaut n'avanda kanandako. Voilà. Et ça qui réjouissant sa tata. Bandiba iloba. Pour vous aller en quelque sorte, vous êtes sociologue. Pour comprendre la réalité, où il se présente, la réalité, où il se présente Satan, la réalité, où il se présente Mokili, dans nous autres. Bino botambola na réalité nzoto te botambola na réalité démoniaque te, réalité mondaine te, mais réalité céleste. Sur tous les yeux vont na bona ko sepesa likolo nkola kotika ko tamuke nyoso ba kotemelaka yo yawe yemoko akomona na bango ozana temps même ya ko asagache te, on a temps même ko chama wana motema te. Oh, il est toujours auprès de vous pour vous consoler. Azara toujours mosika te pona yo quand même plainte na yo. Yangona batamu kile babanga kabino makas. Babanga kate. Bayeb sabino te. Yangona bayina kabino ko ina oza pambate. Parce que ba omona ke bozo gêner bo tungisa bon présence na okak. Na mutazo attaquer yo. Yende mutazo betama. Alors faut se likapona yo. Mona pasité na batu bazo yina yo. Mona pasité pour na batu bazo yo. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il le répète, réjouissez, hein. Réjouissance, oh, il se présente na yo. Mais l'ikolope est dans la makas. Mais réjouissance, se présente mais tata azana mawa alingi angot kata binote. Bossare fort, bolanda iloba. Parce que ça, l'ici concours à pêche et monana moukilte, trésor caché. Ce trésor qui vous a donné gratuitement. Trésor en gros. Ils ont semblé bien lourd. Hein? Ils ont kilo. Hein? Amen. Nous avons détaillé en quelque sorte valeur et grandeur à l'église. Qui peut détailler cela? Pour l'église est belle, hein? Batbake est belle, hein? Bako semble belle, hein? Mais valeur, grandeur, l'église. Amen. Nous avons fait ça en détail. Azate. Na batama bido bosali. Le Lobazo qui est dans la 25e année. Tamsu Kolo o apesa yenda ako bebsam asali mabiming po na bino ha. Bodo tana ma remarque mo kote. Na opesa remarque. Ezanga kate. Tutom ba frère bazo bango. Musu bakanisi ko luka ko kende poto mingi. Mende kuna bilo sa voyager te mawa ya bande ko wana kuna. Yangona obligatoirement zakana na ko voyager. Mais meilleur ennemi ande ko bino voyage. Attendez on a bino de abima keneke isaka kutu par
en vain parce que so akei na bamboka mosusu te lobiko ekozala te bato bakondimela te me ndenge ni ata bamboka mosusu tala milimo na bato ekoma bazolanda liloba makasi partout mboka nano atamboli te Nigeria liloba ezotrotine mboka nano atamboli te meme Cameroun tala liloba na lelo ezaka bongo mboka nano atamboli te Centrafrique na liloba lelo toujours ba problème récemment baya kozwa basali na ndambo basali mibale bakende babakisa basali kuna bakei batali pasi bazongi bakokaki te mais ntango on a bino kotia makolo kuna exome zela na mutu na makolo bino bozala bongo mboka nyonso niati ata mponda aniati te misala tata imo manani bakoka kotambola bamboka nyonso koteya lilako na tata vous êtes quand même déjà formés beaucoup de gens na connaissance koleka même na basali mosusu mais qu'est-ce que vous attendez c'est l'effort réjouissez-vous parce que vous avez le sort que ça n'a réjouissance c'est pour aujourd'hui biloko kolia ya bien foufou bien aujourd'hui elibala bien aujourd'hui bana c'est ça c'est pas ça la réjouissance meilleure réjouissance kozwa valeur ya liloba ya solo oyo kola bongisa nanu mokili bazwaki yango te mais bino bozwi yango bino boboni yango boyembi cantique nouveau la ville sainte cantique de Moïse de l'agneau le cantique de racheté l'hymne de confiance en Dieu amen libota ata lelo yawe aye kozwa bomoi parce qu'on n'a jamais attendu moto moko amilengela teke lelo nkola ya kozwa po le son nkola yebisi moto moko okay nazoya kozwa lobby ovanda susa o sepela sale fort liloba ye potengegela mokili mo bosimba grâce wana boza molende encore l'année oezoya année ya bata mokili ezobanda mais ne sachant pas que bon batikala na 2 ans etikali ka moko mais azo sepela ne sachant pas que bon bazaki na une semaine etikali ka semaine eza so ya mobimba te etikali 6 jours bazaki bateti ba sepela o atikalaki na 4 jours etikali nga 3 jours mais ba sepela na nzoto yango na mingi bandi mingi pe bafetaka anniversaire bofetaka ngo hein bosombi masanga mosusu balobaka fo komela vin po vin nde eza kisi ya estomac ozonyokola nzoto mosusu balobaka nini fo kolata parce après tout nakomi na date anniversaire oyo yawa asepelaka te anniversaire ekokoma mpe adversaire ya yao amel bota bo baliaka réjouissance akolia monsieur ezaka bien hein bandima iloba c'est que vous devez savoir ezalaka na réjouissance ezopesa epo na nzambe no parce que eloko nde ezokweyisa bino bandima ebongoloka ekola tombola mingi te bao bapesaka dime baza 30%. Ese dime yao botosaka dime botosaka dime yao na bongolo bandimi mingi banda bandimi na dime bayebi kutu yango te kese ya dime kutu basotaka oye nini naziaka mwa 1000 francs eza nango atie na dime non ano nyonso otoleka so tosaka dime te sale fort ano ezoya botosa dime yango nde tombolaka yango nde efungolaka nzela yango nde esalaka bamerveille ebele so tosaka dime te obanda ozala moto apasi na bongolo mingi bandimi ailoba mingi balingi koyeba dime te bolingi église bosepelaka na église makasi bosimbi loyembo na maboko me dime kotosa lokota mingi bapesaka te oyo akoya kotika po apesa dime ntango kiti esilaka mingi bakendeke na komela masanga bo babimaka pre kirite konomela awa baza te basepelisi yawe basere mpe bazalaka toujours abimi kirite apres rendez-vous ya konomela masanga bazalaka te
Après olobi kola zo sunganga te dino opesaka te et c'était offrande. Est-ce qu'on a bon boto sa offrande? Banane bakopesa offrande. Nana ko détaillé banane bakopesa offrande. Parce qu'on doit encore vous enseigner comme bato bandi le sambo à liloba. Offrande banane bakopesa, disons. Oui. Oui, quand on a sima moi na muka chemu sabe. Banane bakopesa offrande, c'est dommage. Après ba ok oui. Bakopesa micro baladeur. Moni batuneo so bazo banga na bo batie misapi na sima bazo banga parce que to samarate ba ma pe bato saka offrande te mingi bazali banda na message lo ba epesare bazar basambeli lo batte me balia ka missionité. Donc en quelque sorte la parole de Dieu est totalement réussie même à 50%. Mingi bazana pays ote na ba pays musus ils ont envoyé ba téléphoner de rabino message zo pesa biso za pays tel ton dimi message na banda le tolia missionité. J'ai oublié le nom ya pays au batanga ki wana. Mais c'est grave. Mais bazaba croyant il obate. Bongo na bande rabino libanda bazaba simbi bible batei bible mais vraiment pesa jeune na bandim na bango jeune semaine mbaolia missionité. Mais bazonga pour reçu pour nini mais bazonga pesa bazok sanzambe pasi ça veut dire besoin message oyo yawa bongisira na bapona minaye o uniquement o baza baponami babianga mikaka te bapo mwana ilo basozo na kata ilo boyo ata otingna misurité sale fort ozamo po ozamo bianga mipamba te mabianga mi babanga même pona okota anya kota motema te nga kuna na kokate baze belé bana posa kokota mais baza moye kokota te pono kiti ba opexer mission le même jour c'est pas le même jour simba liloba mwana liloba amel bota dirant valeur obo grandeur obo yambeli liloba c'est vrai que mi balubaka banda tuyambi to saka babola to zo ate bozo wat mayele la bino est formé mayele la bino tombona bozana bomoko so s'installer un jour bino de bat bo créer bon plan mususu onana ba créateur vous êtes capable ya wana pemben a pemben na bino pona opesa mai mabomba ma et ya to ya te depuis anenin progresser et non côté ma place moko Mayele kola, la crainte de l'Éternel est le commencement, mais botir la canne à ibandérité, il faut progresser dans Mayele. Pousse-pousse est long, on a routine de maboko. Pour changer d'idée à pousse-pousse. Que la personne a le bidon, moi, idée à Rosala, parce que vous avez encore ça s'appliquer. Amen. Bon, après moi, Babylone, comme si ce un jour, Bakano, il y a qui te rapide, bon, c'est n'est balé. Tout peut arriver. Puis tu vas commencer à me rebeller. Tu vas boîte à côté de l'anxiété. Progresser. Voilà encore la perspective de mon principe. Il y a Rolanda. Bon, ça l'effort. Parce que maïe encore la bongisa, maïe la licolo. Et ça nous rebellé. Au besoin. Et souvent, on a deux quarts. Deux quarts des gens dans le comité. Parce qu'on ne s'attendait pas que. Il découvert la parole et qu'il y a un mokil. Découvert agir et qu'il y a un mokil. Il y en aura encore beaucoup de choses. Pour te voler la rater. Mais position pour yambe liloba. Ça toujours n'a pas séparé là. Parce que ya waye bibino banda avant na no botama. Mingi ya yebaki mangote ba yel na voix ndege na ndege yango na bako akolanda liloba te. Ya wa style bino. Mayela likoleza. Réjouissez-vous. Ozaki na kanda mingi. Kanda ilongwe. Okomi muta souple. Réjouissez-vous. Ozaki muta maloba makasi. Mais maloba no échanger. Okomi pété na maloba. Na douceur.
Et ça le matin. Réjouissez-vous. Vous savez que vous tambola, butu. Vous tambola 18h sur côte nanda ko vandi au sorananda melayo. Réjouissez-vous. Vous savez que vous avez le mot lata elekindelo. Mais au changer, au monana molatu na bilambango pamba. Année on y a ce bokoti. Et ça pour dans la même mentalité on a né ya batamukili. Au côté 2020, nous avons la même mentalité. Et on a réjouissance, c'est dans la peau, en place, on a étudié, sondez vos cœurs et vos reins. Qu'est-ce que vous avez fait dessus mal? L'année où nous avons yabatamukil. Et au côté de la même habitude, on répond à l'année prochaine. Et au côté de la même habitude, on y a l'année prochaine. Amen, Bota. Et c'est au côté de la persévérance que même à table on Cécilio mais baibimbo on osaka makasi na liloba même malade yango mais au Seigneur pendant kolo a multiplié au fois nana sengi ken kolo abag sekondima ane on ce côté na batamukili kaka kondima mbongo te po mingi demande na bino mingi awa nini mbongo botsiana motema so sengi que kola augmenter foi et pesa la réjouissance na motema na ya votre frère avant le senga banda bomwana nen nzambe la ki sanga église so na ressemble yo et sans changer à ta idée toujours constant que église gak mes familles a passe famille a boile Mouta soutenir la date. Mais quand même. Mais il y a sali quelle récompense responsable à diriger. Mais les mois baponam. Bongo yo récompense sozo senga ka charnel. Qu'on a gagné la loterie, qu'on a gagné la Paris Foot, qu'on a gagné dans la zone mobile Nanzela. On peut s'en avoir $100. Dans la zone mobile, on peut s'en avoir 2000 francs. Po somera bilamba na kende poto boba kei ba olela balela ka makasha bo aneo ba okende poto préparer l'arme parce que esengoza ezarasu na bisika ne so na te mais sengoza na kat na lilo lokota peut-être tourmentation ne basenga bino dime minga mondima ilo baso pesa dimte sachez bien que nkola bando mono na musika atala kayote bo ba pesa dimte vous devez changer bandima ilo ba bosa lo ba ba otondi saba bam pam bateme bosa misala te pratiquez les œuvres de la justice réjouissez-vous quand vous pratiquez les œuvres de la justice Dieu vous bénira amen libotam. So vous avez na baisse à pratiquer l'œuvre de la justice, à nous, il multiplie encore et fort.